Moïse akutani na Nzambe, Nzambe ebisi Moïse lokola peuple na nga eboyi koyoka ngai na oboma moki. Moïse asala kemi. C'est similaire liboso na Nzambe alobi ke soki obomi bato menga na okamba banani. Oyo moto tsenga mokanda. Oyo kamaloba o nazo ebisa yo batiaka tembe na Nzambe te. Basala la concurrence na Nzambe te. Malade oyo ya koya liboso ba ebisinga ekokota précisément na biloko ya kolia. Merci Saint-Esprit. Désolé ndela pa pasteur wana malamu. Sorazana ba pacte na ye, il faut akotisa ba na ye na kati ba pacte. Cela veut dire les ana ba service o esali makana église chaque fois. Na kati ba service tanga yebi que non alliance o to salaki na diable et comme presque à la fin a kolinga pe a renouveler alliance mususu ndo na kati alliance ko sala il faut bana na enyo sur église ba kota na kati alliance wana. Décembre awa nzamba yebisinga année oyo tozokota 2020 eza année ya accomplissement. Cela veut dire que Nzamba lingi accomplir makambo nyonso oyo esalemaka na nkuku ebima na poisa. Na lolito loba nini? Eloko to loba eza que na yebite na période ya Jésus yemoko nanu bamito ezalaki te. Un peu ça peut ezalaki te. Mais totikala oyoka te Yesu alobi boke na Galilée boke senga offrande poto lesa. Non. Na yete pona finga bino na yete pona mabe na bino mais na ye kotalisa bo solo poto za émission ya bo solo. Voilà. Bolinga ete bo changer. Mbote na bino bandeko balandi ya Vérité Universelle TV, de Vérité Universelle TV za esika oyo bino bo découvrir ba vérité na bino za esika oyo bino bolanda ka biso pona ko découvrir ba vérité ya Vérité Universelle TV. Donc sans plus tarder, lelo to yambi pasteur Charlie Joseph Chango, donc azali mukambi ya église Ezisem. Donc les toyambi pour tout betani masolo o etali makambo ya coronavirus na kati ya République démocratique du Congo. Bon étant que pasteur lelo to mekto kititi na terrain na kati ya église na esika o ya kambaka donc to meka ko sola na e makambo tali pandémie oyo ya COVID-19 ya coronavirus o biso pays na biso eza compté parmi ba pays o eza atteint na malade ya coronavirus. Donc avant la PC dans Maloba, na PC dans Mbote na maître John Moté maman Micheline donc bambote belé sikawaza boss na biso o encadre biso o atala biso o pema sala biso ke biso pe ba journaliste net tous za o lelo. Donc bonjour pasteur. Bonjour vraiment monsieur. Lelo to kititi na kati ya église na yo pour te beta masolo ya makam o za ko se passer partout dans le monde. Donc le monde est à bouger par rapport à pandémie oyo il y a COVID-19. Alors en tant que pasteur toujours mec un peu éclaircir biso o mec un peu koye bisa bandeko bandimi o baza kolanda yo partout dans le monde o mec un peu éclaircir bango est-ce que maladie oyo ya coronavirus o ba pays mobimba ba kondi ya mboka nyonso ba pays o baza grande puissance na monde babuki mabolongo bazolela bakitisi mitu. Est-ce que eza kanda ya Nzambe to eza fin du monde to eza nini o meka un peu ko éclaircir biso na bana Nzambe bazolanda yo? Merci beaucoup monsieur le journaliste. OK, loko na kolo beza mutuya eza que na yebi que émission oyo bazolanda ngo partout dans le monde. Et loko tokolo ba pona pandémie oyo ya COVID-19 eza que mabe sorezo koma topesa nanu mabe raison te. Il faut to zonga na biso moko poto yibake no likambo oyo ekomi pona nini. Soki nazo zonga na makomi Bible ezotalisa biso na Ézéchiel chapitre 34. Bazotalisa sur les faux bergers et les vrais bergers. To comprendre que non lelo il y a beaucoup de pasteurs oyo babungi nzela nzambe bazo salela mokili bazo violer bana batu bazo sala oyo ozo sepelisa nzambe te.
en tant que prophète nazwa ba message ya ebele kotalisa makambo oyo pona kotalisa problème oyo ya pandémie oyo ndenge komi. Premier message nzambe apesaki nga avant que maladie oyo kita précisément na ville na biso ya Kinshasa ou soit ya Congo. Nazwaki message wana nzambe ayebisinga natanga na Jérémie chapitre 8 verset nango 8. Tant on atangi makomi wana namoni lolenge nzamba azolela. Lolenge Jérémie azolela na oyo lobamaki. Na fandi kimia na bani kotuna nzambe makambo zoloba oyo eza nini. Seigneur azoyebisa ngai eza na bato ebele babungi nzela. Bazongela nga nzambe na kolongola kanda. Et après 2 jours, na yeko zo sous message, il y a 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Bible ezotalisa biso soki libota na nzambe emikitisi. Bakonza mboka bamikitisi. Bazongi epai na nga nzambe. E nga nzambe na koyoka losambo na bango na kobosa na mabe nyonso oyo nasalaki bango pe na koyamba bango. Problème ya pandémie oyo ezo dépendre na pardon. Peuple de Dieu to senga nzambe bolimbisi to zongela nzambe. Soki to zongeli nzambe nzamba kolongola kanda na ye. Oyo ezali tempête oyo ebimi na kati ya mboka lolenge Mathias oyo biso mbonge tango yaki na bwatu batu mingi babane ko banga. Pierre atuni Yesu mokonzi. Ozomona mbonge oyo te bwatu elinge chola. Yesu ayebisi bango kondima na bino eza moke. Etanga tandaki loboko passe longwaki. Bien ko comprendre que na Congo soki to tche kondima na Yesu Kristo oyo ayeba biso koleka biso moko pasi oyo kolongwa. To leka na repentance, to boya mabe, to tika ko violer bana batu, to tika ko boma, to tika ko yiba. Nyonso wana ezali ko lukisa kanda nzambe po te nzambe akitsa kanda na ye. Voilà un pasteur. Bon, si je comprends bien na kolobake source ya maladie oyoyo ezali kanda nzambe. Amen. Si je comprends bien source ya maladie kanda nzambe. Nazo meka qu'on peut réfléchir sur yango un peu koloba eteke. Pasteur, toujours mona basai na nzambe ebele, basai na nzambe ebele toujours landa misusu. Soki ko bondela, nous sommes élément tani pasteur walesa azo bondela akoti na kati ya mai. Akoti na kati ya mai. Biso to yebi eteke ko sambela eza secret entre mutu na nzambe. Mais mi ko toujours mona ba pasteur ebele soki anga sambela anga kende sika mo songolo pakala. Il faut akende na ba cameraman bakende ko bakende ko image ko publier ngo. Bona comprendre te pona okoloba nini. Ezali comme la marketing, eza malamu tuza malamu te pas que tu dis que kosambela que en secret. Si vous voulez prier beaucoup dans la chambre, beaucoup dans la chambre na bino bondela même beaucoup pasteur ba sala bongo eza su bongo te ndenge za la ndenge makomi lobi yo koloba ni ya popo ya wana na popo ya wana na koloba que non un vrai pasteur ba ko sala les publicités te mais moto sala les publicités sans nzambe. Et l'on motuya ezake obiso tozo sala lelo to bango mokola suka to futango ya motuya ezali kete soko zana likama ou soit ozali ko luka nzambe na yo ndengo mesana ko luka ye na koleka na télévision te pote na bisa batu kete ngana zala ba jeune de prière non na ko sala likambo wana te mais loko eza ya motuya ezali ete tango zo transmettre message ya nzambe zalaka pe na ba vérité kati na yo parce que yo mutozo kamba batu soko za na bo solo te me obimisa message oyo uti pa na nzambe comment conduite ne ko za la malamu ou soit batu ko recevoir message na ndenge nini nazo pesa nanu ete avant que makambo e banda je pense ba bana nga ba yebi nazaka na prière mo chaque jeudi awa ya délivrance na prière à délivrance zamba pesinga message pour na pandémie oyo Seigneur azo yebisa nga lobi na 4e mois ba kolinga ba yela biso vaccin moro ekoya. Voilà. Vaccin wana nzamba ebisinga bozwa yango te eko uta musika libanda mboka pe kokota na Congo bato bayebi makambo na lobaki yango bayebi avant makambo ekoma ba vaccin oyo oke ba publier yango heureusement que non ndenge to moni baboyi yango
mais eloko ezaki eloko déjà nzambe a transmettre le message. Si je comprends bien le message de deux ans déjà avant déjà. Oui. Alors que vaccin on a déjà vaccin mo eza bien tomabé. Nzambe yebisa ko nini na vision oyo zwaki à propos ya vaccin oyo. Nzambe atalisaki nga batu mingi bakozala contaminé na vaccin oyo ekopekisa kobota pe ekopekisa ko progresser na vie. Na kati ya vaccin na tuni Nzambe est-ce que yo moto permettre vaccin oyo Nzambe yebisinga te. Et na yeko so message kaka na kati ya prière pour koyeba profondément pourquoi tempête oyo ye. Nde Nzambe ayeko fungola nga misu kotalisa ngai lolenge diable azo préparé après pandémie oyo azo préparé maladie moko ya munene oyo zali ko ya kala mingi te. Seigneur atali singa maladie wana ezuta na nzela ya mai na moni na océan na moni dragon abimi na océan. Pasteur, c'est que tout le baquet à part maladie ou ya coronavirus oyo c'est que dans maladie musu il fallait ya maladie musu ekoya selon Nzambe linga yebisio maladie o ezoya ya turo eza Nzambe te. Bon o ezoya turo eza Nzambe te. Eza Nzambe te. Le coronavirus dans okanda Nzambe. Eza kanda Nzambe poto songa na présence ya Nzambe. Parce que Nzambe alobela ko mingi na tout le monde qui Nzambe m'a inspiré. Nzambe m'a alobela ka yo ta que prophète Mosakoli. Alors ce que parce pour ninte aussi Nzambe maladie o ezoya Nzambe a épargné on était ko lobanini. Normalement na kati ya prière Bible ezo bisa biso Moïse akutani na Nzambe Nzambe yebisi Moïse lokola peuple na nga eboyi koyoka ngai na oboma mokili. Moïse asalaki nini? C'est similaire liboso na Nzambe alobi ke soki yo bomi bato menga na okamba banani pour yo moto tsenga mokambi. Donc c'est la même chose pe na yebisa ki ba serviteur na lobi botele misaba na Nzambe bandako na bango bisika bazali boyebisa bango ete bafukama balele pa na Nzambe ete likama o ezolinge komela biso eyati. Yango to lobaka likama bon berger. Mobatele bampate malamu ayebaka bampate na ye na maloba pe na mingongo et puis bango pe balandaka ye tika na yebisa yo esika ozali soko zoyoka maloba o nazo yebisa yo batiaka tembe na Nzambe te basala la concurrence na Nzambe te maladi ozoya ko ya liboso bayebisinga ekokota précisément na biloko kolia. Merci Saint-Esprit. Ezokota précisément na biloko kolia pe ekoboma batebele diable azoloba nini alobi lokola babomi ya ngai ngape na osala vengeance na boma na tuni Nzambe ozo préciser nga na nini apesinga makomi na Nzambe na Apocalypse chapitre 13 verset 1er jusqu'à 2. Soko za na ndako tanga yango okomona bête oya bimaki na mai nde akosala vengeance na mokili yango tika na ebisa yo tant oyo ezali tant ko sosola oyeba tant nini oyo tozolekela ekozala malamu makasi. Ok, voilà, merci pasteur. On est aquí maloba ya pasteur Charlie Joseph Chango donc alobi eteke malade mususu ekoya mais malade ekoya wana ekozala ya Nzambe te. Donc ya malade ya munguna o munguna alingi asala ke malade wana eya po ebuma libota na Nzambe mais toyebi ke na ngola Nzambe malade wana ekota te. Donc pasteur tout ça na moi pas si mingi na ngam na ba pasteur comme na ba pasteur adi ba komi tellement ébé na ville ya na République démocratique du Congo peut tout monde na ba pasteur ba comment na risque même moko boye ya ko kanga bandimi dans le sens que ba église comme avant pandémie oyo avant confinement oyo ba église comme lundi jusqu'au dimanche ba église la kaka bandimi ba koma lokola et ba koma lokola loko donc attaché proche ba pasteur ba pasteur ba bandimba travailler te bandimba za raka na église bandimba za la raka tout le temps na église pasteur est-ce que ça makamoko ya malamu o ba pasteur ba osala to ndenge ni normalement na koloba ke no eza malamu te pourquoi na lobi eza malamu te il faut bolandela ba pasteur wana malamu so razana ba pacte na ye il faut akotisa ba na ye na kati ba pacte cela veut dire ils ont un service où ils salent ma église chaque fois. Na kati ba service tant aibi que non alliance auto salaki na diable est commis presque à la fin en kolingapé à renouveler alliance monsieur dans na kati alliance à sala il faut bana na union sur église ba kota na kati alliance wana. Donc alliance wana et que le monde du ténèbres au diable a préparé précisément na ba faux prophète na ba faux pasteur. Yango pe eloko wana ezomema mingi na ba pasteur pour être ba kanga bana na Nzambe pour être ba ke koyeba vérité te.
toza na problème ya koyeba temps oyo tozali na uti koloba ngo awa balingi te bato basosola nga na décembre awa nzamba yebisi nga année oyo tozokota 2020 eza année ya accomplissement. Cela veut dire que nzamba lingi accomplir makambo nyonso oyo esalemaka na nkuku ebima na poasa na lobaka yango le 31 décembre bana bazoyoka nga bayebi na baki oyo bombama ekobima ekozana ba pasteur ebele o basali mabe nzamba kosani ni akobimisa bango na poasa pe kozana bana na nzambe ebele o bazela bilaka ekokisa marate année o esani ni ezokokisa. Voilà, on moni pasteur toujours mona sous ba pasteur ebele o toujours mona pasteur be ba comme interpeller na ba commune avant makambo et comme tout le monde qui se pasteur Moïse Mbiye a été interpellé na commune tout le monde sous ba frère ebele ba chantre ebele publier na ba réseaux sociaux surtout to meka un peu quoi ça ba analyse baza basai na nzambe alors okomati na ba niveau wana ezaki nzambe bemisaki bona poisa tamsu ezaka ba erreur komela ki bango tonine ngamu to mona ba pasteur mona yo moko za pasteur yo moko za mokambi ya nini desi pasteur nani pasteur parce que biso na vérité université lo baka bosolo ko sakate tout monde si pasteur mon pasteur nani pasteur mokuna ye moko pasteur ye mosusu alors que tout monde politique ye mosusu ya président ya renaissance est-ce que pasteur Moussa Nzambe ouin de l'éternel est-ce que makambo nyonso wana eza na importance koza pasteur oya na misala mosusu attaché lisusu na habité tozosonga na makomi parce que makambo tozolo beza makambo nzambe Bible ezobisa biso na ancienne alliance Moïse azoko établir un sacrificateur au sein de l'église na habité so babaki ba sacrificateur en dehors de l'église bazaki au sein de l'église bazo dépendre na bampate na biloko bakoyana. Mais ce qui toqué n'attend de la grâce au tobe la nouvelle alliance tomoni yemoko Jésus atamboli na ba disciple pona koteya mais pona kosengate pona kosengate atamboli ba disciple pona koteya boyebisa biso tango kei na makamba bali bokoyi koteya to bokoyi kosenga bokoyi koluka mbongo to bokoyi koluka liloba na nzambe boyebisa biso bampate nini obino bokangi obino bozwaki na mokili. Parce que ma commune le botika bango ba ya lolenge bazali. Or que nazo yebisa bande komoko Ézéchiel 3 azo yebisa biso sur les sentinelles. Nani wa koza la mobate le bampate malamu oya koyeba bango et que ça soit avertir bango sur mabe ezokoma. Bien tous ça besoin ba prophète ba lo batan otozali. Pourquoi toujours que le maramususu soko la prophète des nations c'est le temps ngo le la télévision pesa lisakoli ya nation pour nation à la sauver. Mais aujourd'hui, la makambo mususu oyo de vie privée na yo moko oza na mbongo osarichi famille na yo na bana na yo tika na yebisa yo okozala juger zamba na besoin na yo ozongela ye makambo nyonso osala na eza d'importance te natangi komba pasteur te mais nazolo ba en particulier ba pasteur nyonso ba yebi ke baza na kati makambo oyo tozongela nzambe ya bosolo ekozala malama. OK, voilà et pasteur na mona na tout les sous tous la période de mort confiné na bandako période de confinement cause ya maladie oyo coronavirus mo kontamboka lobaki eteke tous na bandako na biso jusqu'à nouvel ordre pour éviter propagation oyo ya maladie oyo ba contamination en bobele. Alors ba église ils ont fonctionné comme avant ndenge ezalaki. Tous monde ba pasteur musu bazoleka na ba TV koloba na bandimi na bango eteke lokola tous a confiné na bandaku, vous a confiné na bandaku na bino. Bazo senga bandimi na ba mbongo na ba M-Pesa na ba Tigo Cash. Alors, na menki un peu ko réfléchir sur yango koloba ete est-ce que parce na mita o biso tout dans ba période moko ya difficulté makasi. Pasteur azo senga mondimi mbongo na M-Pesa, mbongo na Tigo Cash. Na ebito ko bani pona yo poza contre yango to sur yango na ebité pour yango. Okoloba ni pona marambwana. Papa journaliste nzamba pambola yo totangi kombo ya pasteur te mais tozolo ba eza bosolo parce que monsieur eza bosolo voilà eza lika moko tu koleka quelques jours awa pasteur atindi asengi mbongo ka nenga basi osenga ba M-Pesa mama wana atindi mwana na ye akende kotika mbongo abina M-Pesa mbongo yokende belé atika dim et ba ko kanga pasteur wana fracas de lit na ete so boye bien solo si voilà bakangi a franca de lit a foutu amende ya $8,000. Donc et loko tonto lo bezani donc on dit matindele mbongo
Mais entre-temps, on a bakangé sous Afranca Deli. Te mondimi atini mbongo na ye et pas ya mwana na ye apesa pasteur. Voilà. Dim. Voilà. Na compte katinda na MPSA. Voilà. Mais bakangi pasteur wana na mwana oya yaki na mbongo. Yaki na mbongo. Voilà. Voilà. Tolito lo bani. Et là tolito lo ba eza que na yebité na période ya Jésus yemoko nanu ba mitu rezala kité. MPSA pesa la kité. Voilà. Mais totika la oyo kate Yesu albi boke na Galilée boke senga offrande poto lesa. Non. Voilà. Na ina tuna qu'est-ce église ezawa? Mbongo ebo tchaka na qu'est-ce église ezali wapi? Lelo misi ba MPSA po bobo bandoko enrichir mabumu na bino. Ngana zo biso awa dans mon église na sali yangote. Le pasteur mambana yo ngana sali yangote Dieu me voit na sali yangote. Na ebisi nzambe soko nyokola ngana nzala je suis d'accord ya ko souffrir elongo na yo parce que Yesu alobi oyo alingi kolandanga amema ekulusu. Voilà. Mais pourquoi bino bosi ekulusu bozongise na bana nzambe? Un peu toi moment difficile makasi bato ba sala te mais ça les a bien te mais ba se mbona ba MPSA. Donc oeza motuya ezake non soki mwana nzambe abi que non papa na nga esika za na nzala na raisonner. Voilà. Là c'est autre chose. Oui. Mais c'est pas dit que na comme ça offrande na MPSA. Tala Vodacom azo so limbongo bazo so bango mbongo pa pourcentage e kota kuna. Oui oui. Yo pozo so ya yo mais mwana wana azo atinda kimbongo wana na ebité. Azo so nini? Tandis que mabe ezo continue toujours. À défaut ça pena miso romona to so mona makamuni ele kana vie mwana na te. Tant azo pe offrande vie na azo mener na vie à souffrance. Mbongo a passe. O ya passe comme na MPSA. Bande konanga basali na nzambe na yete pona finga bino na yete pona mabe na bino mais na ye ko talisa bo solo poto za émission ya bo solo bolinga ete bo changer et ko za malamu parce que tango asuka to komi presque na tango asuka yango nzamba pesinga message ya ministère ya repentance et prophétique. Ok, quand nous parlons de ministère et de repentance, nous voyons la délivrance. Moutou alinko se repentit, ne délivrance c'est comme il y. Délivrance c'est quand tu as le bon côté. Ce qui est la bimisi bo solo na ngama be na ngana zaki nango. Na kango lami. Voilà. Et c'est lui. Mais comment biso to so linga et to lia ya batu. Balobi c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange aussi à l'hôtel. Mais yo ozo lia wapi, ozo lia onesa ya yoti. Okomi ko zwa par ya batu. Ozwana mbongo na bango, ozwana nzoto na bango, eza nini? Ozwana makila na bango. Eza nini? Totika nzamba lingi bongo te. Totika nzamba lingi bongo te. Na kotalisa yo makambo ebele oyo komelenga na niveau église tant na sala ba campagne. Batindela nga fa même batu mabeba ya na église po tenga na kota na loge. Ya solo pasteur. Si nzamba ebisinga lobike non, soki batu wana ba ye, yebisa bango ete ba ye pa na yo. Tant bazoya na ebise bango na bina okota je na 2 jours pour na tout na nzambe soza volonté na ye bakima ti lelo ba ya na église donc ba proposer ba lingo kota loge na kota loge donc so na koti loge ba pesanga mutuka ba pesanga biloko songolo pakala or que pasteur moko kufi na nanga bakuna un vieux papa kufi à cause banka muna zolo ba mais pasteur mais tout le monde peut battre belé ba pasteur et belé bazana biloko wana ba système ya loge oyo ba pasteur et belé na ba na mboka na biso ba makambo wa pasteur un petit conseil pour na bango parce que ça ba arrêter ba ça là so tali bango boye ba te ya nzambe mais na se ba cher na bango na se makambo na bango baza ba kombo mususu ba osalela baza ba kisi o ba boka kabwaka na bitu okolo bani pona mo conseil mo maloba mo teke musai na nzambe bon maloba motuya na zotambo lokola Jean-Baptiste nazotambo lokola Jean-Baptiste lokola évangéliste pona ko évangéliser na bandeko nanga basali na nzambe pona ko talisa bino conseil ya malamu o nazopesa ezali ete litomba ezali te ko saila mokili nazongi kaka na même passage biblique bible ezo ebisa biso na apocalypse makomi na nzambe ezotalisa biso antichrist akouta wapi donc antichrist akouta kaka na nzela ya mai tanga ko bima na mokili nde akomi antichrist azaki marque de bête ayena mokili akomi antichrist. Pourquoi? Parce que batumi ba adorer ok ba o ba ko adorer bazana banani ce sont des faux prophètes et des faux pasteurs nde ba ko adorer akopesa bango ba lokumu otobenga ba diadème ba lokumu o bango ba ko zuwa wana et tant ba ko lingo ko appliquer yango ezali peut te bazongi saka sort ya makila et pas na ye
tant que ça sort ya makila ngo eza banani, ce sont des disciples bana na nzambe ba adeptes nzambe o bazwa na église ba koti na kati ya alliance na bango ne ko memela bango e ko mema siko ete makila ezala et lobité ba ko boma mais ba no kata ba pourcentage ya mbula na yo soko okufa na 100 ans ba kati yo 90 ans soko okufa na 60 ans ba kati yo 50 ans. Mais pasteur ce que mundimi oye bandenge nini ke pasteur na otambula mabe pasteur na oyo donc azamuta occultiste pasteur na oyo asa la kanzambe mais azamuta mutabakisi so bandimi boye bandeni poka maloba pasteur ba tiera maloba mo ko na kaka o pasteur malomba tiera so bandimi ba ko bandeni ke pasteur na biso azamuta mabe nazongi na sagesse ya serpent na Eden. Bible zo bisabiso nyoka oyo to bengi yakalaka na lingala donc na Eden azalaki plus sage que Ève. Tu comprends que Satan azalaka plus malin. Amen. Asa plus malin. Amonaka musika koleka. Cela veut dire que Satan a opé sa bango misu. Et prophétique a opé sa bango sagesse auto sagesse o il faut to discerner tant ya sagesse na bango barozala batu o barozala mayele makasi koleka. Lelo tozomo la peine na politique. Presque soko tali mingo baza mayele eza bato baza na cessé. Oui, oui. Ozoyoka, baroza la sagesse makasi koleka bana na nzambe. Et pourquoi nzamba permettre tant oyo et salemi la bango? Parce que Bible zubi sabiso bakaboli kaka 7 ans. 7 ans au bakati yango na 3 ans et demi. Cela veut dire ba régner tant na bango et ça peut na temps au frappe nzambe ezoya. Yango na année accomplissement ezata ya nzambe. Lokola tant nzambe koki nzamba obimisa bango na mpoasa. Na ebisio ke ba uchokanga moko. Ezala misusu déjà bazo bimaka. Ba misusu ba uti ko kufa ba uti ko céder kala mingi te. Donc boko yoka ba sango ebele par-ci par là et lobité que no biso to seka bango mais epesa biso makasi ya kolinga susu Yesu Christ. To kanga mana epoto kweya te. Ya moni David tanga mona ki erreur liboso salemela ki na Besheba deuxième erreur abina osala susu te. Epesa ki David makasi. Qui est David? David azaki muto azaki na kati ya zamba. Bango balingi via zamba te. Balingi via zamba te balingi via lux. Bamona yeka na gombe na butu okuta ye na coin na biso ya force awa na basi na coin to yebebele to mona na butu on ne peut pas parler de cela. Donc ezali kamoke no conscience ya mondimi il faut atuna nzambe pesanga signe. Oh quand nous parlons de signes nous voyons le Saint-Esprit qui est notre signe. Tant muto atondi sami na Saint-Esprit molimo mo centre ko détecter que oyo azaya mabe oyo azaya malama. Donc conseil on a repesa na bana na nzambe eza malamu na basali na nzambe conseil on a repesa eza pe mabete so kutana ndeko no mose na nzamba otambola sembo ya ko déposer neti ngana lobino awa na yambi plusieurs pasteurs oyo koboki aye abisinga pasteur na tiki masumu senga bolimbisi voire même na mangenge na yamba ebele na kolobate ebele na kolobate parce que ça ministère on nzamba tchekati na ngai ete na yamba ba pasteur oyo babungi nzela bazonga na nzela so oyebi kete osimba ki e déranger yakanga na oyebisa yo façon ni nokotika mabe wana ondimela Yesu Kristo et vous allez malama makasi. OK, merci bandeko ya Vérité Universelle TV, merci. Wanezaki pasteur Charlie Joseph Chango Mokambia église EJCM. Donc EVCM. Pardon, EVCM donc Kambia église EVCM donc merci za maloba naza prophète bino boyoki maloba lobi bino mpe bolandi malamu donc azapema mosai na nzambe azama mosai na nzambe bolanda maloba lobi pe écodifier bino. Bon pasteur, moi mesures préventives, moi sensibilisation quoi. Moi sensibilisation etali maladie oyo conseil ko pesa ba ndeko bazolanda biso donc ba conseil pour me mboka loba pour sokola maboko pour garder moi 1 mètre sozo sola so on tousser atana coude awa wana papier mouchoir boka na foule de moi donc conseil ko pesa na bato bazolanda biso en etali maladie oyo. Bon conseil on a ko pesa en tant que pasteur na kati ya ensemble vision de Christ dans le monde. Conseil on a zo pesa liboso na pesa deux conseils. Na zo pesa conseil spirituel na conseil physique. Voilà. Na conseil physique tozolanda instruction ya mokonza mboka ndenga lobi ko sukola maboko eza motu makasi je pense nga na vivre mingi na frontière. Na yebi comment bato bakufa na frontière bakonzi ya bamboka wana comment basedaka bato na bakisi bazo livrer bana mike bakufa na yebi. Je pense to ça l'émission on a parce que naza du domaine. Voilà même nga na zo biso awa chef kotime mo abundisanga mais alonga ngaiti. Na kobeta lisolo mokolo mususu mais eloko za motu ya koyibisa bandeko ete maboko na biso to sengi na kosukola yango comme il faut nenge sengeli.
parce que biso batuto uti na kati ba salité to yebi comment microbe ndenge salaka. Bon conseil aux spirituels maladie oyo quand on est na uti koloba eza maladie oyo ezali kanda ya nzambe toko benga ke nzambe akiti armée na ye soko kei na exode bible zo biso nzamba ebisi Moïse na rotinda armée na nga croyant que Moïse avec armée ce sont des anges obakoya mais amonaka ba ange te amonaka ba sorterelle bayaka amona magorodo amona ba frumi amona ba maiko comme na bomona makila ezola ki sa été bangonde baza ba armée ya nzambe c'est que maladie oyo eza armée ya nzambe oyo kitaki pona ko frapper ba oyo bazali ya nzambe te yango conseil on a kopesa na yo ezali kaka likambo moko kota na intimité na nzambe chaque fois zalaka toujours na intimité na nzambe pona ko yebisa nzambe bikisanga na kati ya mbano oyo na pesi verset biblique moko moke makomi na nzambe zo bisa biso na Genèse chapitre 18 soko tangi makomi wana bazo parler biso lisolo ya Abraham akutena 3 anges bange wana bazo tuna batuni Abraham ete tozo kende koboma Sodome na Gomorrhe ange moko muto atikala kimi bale bakei ayibise mokonzi tango bozo kende kuna so bokuti juste bazali 100 boboma mboka ayibise jamais to mboka wana et par là on comprend que République démocratique du Congo ezali pays oyo nzamba yebi même si nzamba zo frapper bateau mais azo sauver ba oyayi tant que chrétien ozo yo kangai yeba ke nzamba ro sauver yo soko tambola bosembo nzamba zala na bino eloko na kolo ba mwana. OK, merci bandeko balandi to komi ko chiter na émission na biso to komi na suka donc pasteur moi maloba na suka ezanini comment va coordonner na yo pe moi numéro de téléphone na bateau bazola na biso comment va couper ko zoyo comment va couper contacter. OK, nazo pesa d'abord contact na après boy ba continuer bo zonga contact na ngezali plus 243 81 84 79 232 plus 243 81 84 79 232 on est à numéro il y a révérend pasteur Charlie Joseph Chango et église et zali na Kasavubu précisément na avenue Guemena référence lycée Motema Mpiko numéro 77. OK, soko lingo zwanga je pense au bengi numéro wana okozwanga en personne ngamoko activité vous savez activité ndenge nini activité na biso tozalaka chaque mercredi tozalaka na kilti na pokwa tozalaka na kilti na biso vendredi sous na pokwa de 17h à 19h. OK, dimanche tozalaka de 9h à 12h ou soit 12h30 selon Saint-Esprit ndenge kamarabiso. À part ça, tous en délivrance ou les cara chaque jeudi, rukoya consultation na yambarabatu chaque lundi sur Rosalie à partir à 12h juste 17h na zakana pona ko yambabatu. Zamba likolo a pambola biso. OK, merci bandeko balandi ya vérité universelle TV to komi na suka déjà ya émission na biso na pesi mbote nanga na maître John Motema mama Michel na boss na biso o asala ke plutôt zala na pesi mbote nanga na superviseur na ngai Papi le Congo na sima caméra Osé Mindo na pesi mbote sika azali sans oublier aussi mon pasteur mon père spirituel pasteur Dédé Landou na pesi motema mama Jolie na pesi mbote bisika azali bandeko balandi tozalaki lelo na pasteur Charlie Joseph Chango donc bino boyoki pe bo côté koyoka ela si mbala sima toko yambela bino lisusu na vérité universelle tomonani mbala sima merci.